brother, my friend. Hey, mon frère. My mother. Ah, eh bien, Kalissousou. Il faut comprendre que belle-mère a moutou souté. On te sabe na machete. Ozomona, t'as la titre en anglais. My brother. Est-ce que titre bango kuna bakoza na vision titre a boy? Bana ngote. Mais biso sali ba recherche ya my brother. Te komona ngo ke eza mon frère. Est-ce que on dirait vie de loin ne bazouaka ne ebité. Papa Serge a mystique. Na oloba nao. Papa Serge a joué Léo. Muta pas chien. Non, muta pas cité escroc. Papa mo boy ya mukolo me ya mwana mukesi koyo. Mukolo arata bi. Zoba, okay. Abetoro ablosko baza diyo na mamilo. Tala belva mutu mususu. Vraiment. Tala diyo oyo belva buka buki mamilo abuki pas Serge. Pas Serge ma yev masko ya escroc. Abi pays du peuple ça yé. Tika na oloba na parce que mamilo ayena banzemba kala iyo na ba mibale ba yema ba bina ya il faut comprendre que batana bana aranzoto voilà ba mvutuma tendresse ozomona tendresse vivette afinginga il faut finga boyena bo foleka ngape zoba que je suis na zoba na mi bengi ma zoba que je suis pour natala rétroviseur place de banana bana mai na ngai te démarra vivette après quelques jours bon natala boy il y a quelque luka vivette mayamba que ça réconciliation na vivette mayamba c'est pardon nabi o mo swandeni pa yeko leka boy aswani na mama Zidane makamba papa Seya a voté papa Seya sali AVC. Ake kokose la maman Zidane makamna papa koba ke bango ne mutu basali en votement pour papa Seya asala AVC. Nzoka ye na kindoki na ye ake ko bimana muninga ne mwasi na mbeto banola na papa Seya. Mama. Nzoka après wana nzoka papa Seya Chibau ngana yoka ka Chibau ezapa mibali nzoka Chibau ya tendresse ebeti papa ekangi papa Seya ali papa Seya kuta kufa mais nzamba za bolingo aleki na AVC tendresse Maline Ketie avant fouté nga lisusu na manke ma Zidane ngabi non on sait que ngana komo bima zoba atinda nga liboso na finga Vincent Toulouse Vincent Toulouse oba so la kate boyna bonga wana yaya kutu ander non ya internet ba gosu wana baza ba grand frère ba moninga ya mukie voilà ozomona ba ila bi ba yebinga na ba fakaja na ya mwana mukie skoyo tinda nga na finga ya Vincent na boya asa yelo moi no compliqué nga et comme na finga mama Zidane ko to koma si to koma à niveau que ko lobisa nga lisuta longo linga makambo na loba ngo bato ebele ba yebi yango ana poto ba yebi makambo na loba alongola nga na groupe na boy ko finga mama Zidane ngabi jamais wana komi ko utiliser nga na nukutu na sali réconciliation na diversité yo déjà qui osengi pardon pas vêtement pour asenga vêtement ma pardon osengi vêtement ma pardon bo sali réconciliation bo bongisi à cause de vêtement makambu à cause de bogard de la presse makambu et pas vêtement makangisa bogard de la presse na commune Bandal na yebi serango ozomona wana ujana de la presse na pesi mona mbote ujana mbote place ozana omi ozomona siko na fandi bona telinga bi non moi ça zambuma mabe comment yo mutu mobimba ozo lokola tindika chakala na soki ngai pe nazaki sagité na moment na mapoki bo moto na ngai yaki ngabi jamais na koleka na kosala na keluka mama Zidane ngai mama Zidane tala mama Zidane makambo na loba tala mama Zidane mwana na nga kokota na buzuba mwana mwasa na te
nga mukolo moko te na ko sala océan mabe makambo na ye moko ayebi makambo eleka entre ye na océan. OK. Eleka nango pe te ko beba na tango na ke ko sala émission na papa océan. Na bibi Muswamba. Na kesa émission na papa océan mbala moko ye asidiki ba propos ba vérité o papa océan atantaki pona ye. Kasa mwasi mabe muto ba kisi alingi bandaka banganga to alingi ba quartier bona boya. Alobi ke nga na papa abi nga na komi fiti na ye. À partir de l'ongane to komi ngwaku ki to komi kiaku kiangana aye ko sala émission mususu na nango na téléphone aye ko sala émission mususu na grâce ya azol ko appuyer moi na batu na makambo ya nini ya kipede tango bakomi na kapela papa esimbi te grâce à longwe tanga longwe kapela na chanaki na place ayeko luka sale faka luki nga nini okutana kaka bababa tokute na nzela apesi adresse grâce à place ovanda susu eza te ngabi grâce boza mpa na bino lipango na bino atala aza na famille ya mbongo ya grâce ana okantie loka tela ntelo nzela mutu mo azanga famille te azanga na famille ya bien ekuba toyekolongwa na boye tokomovana na grâce tokomovana ma na grâce ndako moko tokendaka o makambo ya belvi tokendaka na grâce ofiki ngosala misu tokendaka na grâce tosisi automatique transport toyeba ndako tokoti tolali pana biso na ndeko na nga ma mobali ko nazaki grâce à leki na nga ale bandi ko sunga grâce na ba prière nzambe pa lalaka te tokutana Niclette Duma apesi ba bon séjourné na kati ya mikili apesi ya Didier Duma mbote place aza tokutana Niclette Duma abomeli biso pe famille te alakisi biso baya Didier Duma alakisi biso baya ya Yuyu Duma. Différence c'est ça, Pastif Hazard a joué des rôles. De temps en mobile, il va tomber à Marie Bongola. Voilà, Marie Bongola. Pastif de Hazard a uniquement attendu kaka moi. Ah, oh, abota mazela. Pastif zala pesa ta tuna nan. Parce que ngala la sembolaka. Pour te dire que ça deux sortes. Pastif oyo abanda botama. Azana mades. Ti ya koli. Parce que le kola yo gracia. Oyo ko zona imukolo ndo zanani actif. Oyo zona mukolo. O me po kubati. Gazo kembo na paquet, tout est beau à grâce. O kasi non fia, moi c'est fia tonda. Fia mbiji. Fia tonda bo. Obi na ngena lobalo na minute oyo. Bémission ngeko salama. Bange babaka mama madame Belvine Ekulusu. Bange babaka Ekulusu. Mais madame Belvine innocente que au hasard. Atika bitumaneka toujours na maboko ya Nzambe. Voilà. Osomona. Très bien. Yango moni batu nyonso to ba kokobomba ba vérité ba bolama ya Belvine te ba yango na TV. Pardon maman tinda Karim Mokonda asenga sila. Sila nani na mboko. Bo bisanga sila nani. Ba osenge pardon tant que qui. To senga Nzamba lola pardon. To senga président de la République pardon. To senga so sila. Lobelo mo boye mais ceux na live mbede na lobi. Yo balobi il faut osenga sila bisalu pardon. Leader nengana lobelo mo boye mais ceux na live mbede na lobi mais malheureusement qui na télé ma respect beleta colère à qui tu déjà et senga tout respectant et surtout que yo a parmi ma sœur on a considéré ami na respecter makasi donc merci beaucoup non qui koloba bien koloba bon il y a des manques à respect na bato balobi bongo il y a manque à respect et je ne pense pas que bato balobi bongo balingasi là pour mon toi lingasi là encore bota na courage na énergie te yoloba na ngana singa pardon na singa na sila na ni pananga Herbaloba bon en fait tu baloba bon baby peke baloba nanga et baby ke herbaloba nanga bon ezana ebite e matisanga kanda na ebite en fait ebite balukila ndesi la nini po ba yebi peke ngape nazali pate wana ba yebi et baby ke sono bina ya
non mais kocha na se na ota ke si la zara déjà na le ketu mwana nga akana bandeko na biso ba moura en fait entourage na nga ebele bazaka na ici la famille mais epeki singa te kena lo ba vérité na tika lo finga si la te na manquer respecter na ce que pardon on singa ke neti nga pona pe opinion nga to pona lo ba makambu o nga Karine yebi nga naza obligé na en fait na sala posa bato ba japa 12 wana yo tinda bato biso soto yebi yango et puis c'est mtasala ngo makasi koleka nga azate de ce batindeli nga bato net ba ya ba jeba beta 12 il y a pas de problème biso soto vanda na réseaux sociaux non bimisa la Chine musala isala moi je m'en fous. Nazo qui moi 2-3 appels mami biso to ba chinois même temps to ba baku o che biso mais bois malade chenga na expliquer complexe c'est ça au finga mututa leader ya au finga mutute ngana naza teint clair mais non cause un peu complexé ya bois noir na yo on sait que les kinga non peut-être ba éviter que complexe l'axine ko complexé moto et puis ko complexé moto l'axine ka te ba complexe aka moto à l'équité même comme elle est qui dans ce pays ici là asanani innovation ici là na mboko voilà botiko sarana bato ko Karine akonda fingete to bino ozolinga bo traiter Karine bo finga Karine eyebo pa bina nga yaya atika munoko na ndako te biaka et surtout pas dans la chinois yaya abina nga tellement lobi abibiaka ba chinois mo boye na ba chinoise ba benga pe sanga ke mama toza baba cook abina mama maboma voilà oh Karine senga pardon afingi sila nini afingi mama sila to tata sila to afingi sila makolo soso to bisila makolo ni o bumukodo non pour peut-être muso moni ke to mona ki ebije ko senga sila pardon pas fingi sila makolo soso ko yebisa ngai Karine mokondo senga sila pardon pona nini abisila misu minene afingi pe makomiki asila te alobi ne pe kamo pe mabete pona sila likoa makomiki oyo yango alataki kilose po bomona oh ya yanga pe na makomiki je ngape na likomiki ngape na likomiki bwana suka na likomiki sko na tawa na te nzamba ayebi le pourquoi asala munene mukie ozomona bafinga ke eti to rappelaka ete mais bijou na ngai nde mutu arapela eke asala libumu kodo tai mabe makolo soso ozomona bafinga ete soki babisa biso Karine mokonzi akosenga ye pardon mpona nabeti nini. Voilà, merci beaucoup. C'est ici qu'on va prendre fin de notre tranche aujourd'hui, mesdames et messieurs. Et reste de savoir que vous étiez très nombreux de nous suivre partout dans le monde entier à travers notre... Ma famille a bien cool avant qu'on t'a regardé cause quand on a su bien français te qu'on ok se présenter comment et après d'accord député policier pesa qu'on quand grâce à ça a comment peine la famille mususu et adopté. Voilà. Ozomona soko yepe malembe te bo samba. Voilà. Ozomona parce que au lien koka ba grâce mwamba koka mama mukolo bongo okosela koko ne ngana ba grâce. Moni grâce so ça les likambo chacha. So moni grâce ba nota ngisa misu. Beta misu. Asa likambo wana. Mais so moni grâce bandika ko tangisa maya misu aleli a innocente. A innocent pardon aza innocent asali yango te na tuna grâce nga grâce yo bima ndaka tendance yiba mbonga biyaya no yiba nini na ko yiba e nini o na so compte bancaire na bi compte bancaire na ye no ke do bimisa mbongo ndeli est-ce que mot de passe tala sika muta za maline obi na comprendre pete na ba yango ba police ba soucier soka bo pesa na da bonjour. Attention qu'il y a des cambats, attention à tort. Voilà. Comment les policiers ont coca, qu'on s'ambisse à batouter? Comment mon carte bancaire à moutou? Non, que les ambons on a carte bancaire à moutou. N'est aussi longtemps na yébi mot de passe na. Voilà.
bienvenue mesdames et messieurs sur notre émission, votre émission qui est présentée par votre humble présentatrice Chancey Siana, la Cléopâtre, autrement dit. Voilà, mesdames et messieurs, abonnez-vous massivement sur nos chaînes GI Télévision, je vais les télévisions, en ce qui est moi, la famille Libota, et c'est ma chaîne en partenariat. Et là, le partenaire, place à R, voilà, mon ingénieur, ça, là, on me l'a aussi. Là, 3, 2, 1, 0. Bienvenue mesdames et messieurs, abonnez-vous massivement sur notre chaîne GI Télévision, je vais mettre les télévisions ainsi que moi en tout cas il y a famille Libota télévision, voilà, ils ont ma chaîne partenaire, voilà, bienvenue mesdames et messieurs, et puis un grand merci à GI RG, et mon coach Jemima, Ibé, les gros bébés de la presse, et pourquoi pas, ma maman Nyos, il y a famille Libota, et mon coach, la matriarche, madame Belvikandi, Nouveau Testament, Moutakuma, comment Moutatika, évangile, na défaut, voilà, ma maman, il y a Boss, il y a Londres, il y a Kass, la maman chérie, maman Claudine Bokato, la maman José Lusadi, maman Chantal Moukendi, voilà, merci pour la fidélité. Paix, confiance et pourquoi pas mon ami chéri Paul Lissoupa. Là je vois Nathan Kalambote l'histoire l'œil du financier, le financier Nathan Kalambote de Kinshasa à moi dans solo ya podium pe lumière et ça bongo ingénieur Francis ngoluyo oza na événement na yo oza na campagne événement nyonso zo senga podium pe lumière numéro zaka kana bingo na yo. Si et pas un jeune Francis ngolu bongo akosima yango vraiment et koleka kitoko makasi voilà exoso koza même langage na biso au zo biso plein d'ensemble parce que to banda déjà ma solo na biso voilà bonjour Bianca. Oui, bonjour Chacha. Songi ya famille Libota voilà. Suka donc biba na suka na bana suka ezarelo ko mususu IGF voilà nga vraiment na benga ko IGF de la presse, il y a famille Libota dans Soroye Mabé, Chacha Yaka. Voilà. En tout cas, merci à Moko Poutine de l'écriture. Babi Maman Moro, Théara Goshi, Bellevue Télévision, YouTube Studio na Bango, Maman Mokondi, VIP International, la reine mère, Babi Mouto Wapi, Asara Lissanona Bango, Nabana Mikete. Maman après ça, Nabana Mikete, Nzélate. Dans ce qu'on y est au meki, Mabo Ziki l'écriture. Excuse, pardon. En tout cas, il y a Belinda Kandi. To consommer film na biso my friend yo yango wana otomonaki my brother my friend hey mon frère my mother et bien kalisusu il faut comprendre que Bellevue a mutu mususu te ote sabe na machete ozomona tala titre en anglais. My brother. Est-ce que titre bango kuna bakoza na vision ya titre abo? Bana ngote. Mais biso sali ba recherche ya my brother. Te komona ngo ke eza mon frère. Est-ce que entre parenthèses, vraiment, merci beaucoup na donc on laisse Nzamba vers ça, c'est un grand merci na Odette laisse maman na Leslie, pourquoi pas Niki laisse mi fille laisse motema ya papi, Irène qui a luta motema Richard, merci à toi Nadine qui a luta Jocelyne qui a luta Karine Zanga, Patricia Branco, merci beaucoup à Ada Jolubanza de Turquie, Luanda Turquie Paris et pas Rose Mingaza. Bibi Chumusamba ipupa décoration talaka na biso décembre yango Bibi Chumusamba ipupa décoration babi respect le roi célèbre Christian Ngoma Mamita Dina de Belgique towe na moto te ya famille Libota et merci na la grande H maman Sakina maman ya bande belé merci na maman Gina Mabiala la maman Chéra Moisi maman José Lusadisu maman Claudine Bokatola merci na maman Chantal Moukendi un grand merci maman Aniba Super maman Ningo Yamputu merci maman Ewin un grand merci à Nanou Lungengo maman Pierrette et merci na Exode Mikebi waza derrière la caméra donc ce pour moi bidile za kitoko boye eza grâce na ye donc IGF ba question yo et puis biano yanga. Voilà, merci beaucoup bien kasanga mona suka ya famille Libota bien ka film emission za déjà wana my brother ils a déjà wana film ya wana prédiction nango omoni yango ndenge nini
D'abord, biso awa na Bella rawa, biso vraiment to rataraté. Donc, Bella vraiment to rataraté, to consommer film. Yo soko tali film to ye bandeni Belvina grâce à kuna ba oswana voilà donc il faut tala film ozomona il faut vraiment tala film moi bino oza à chaque fois ka promotion bo ça la promotion te bo lobela nini te boina bo bolinga promotion ngo to sandenge parce que biso tango to eto préciser bino que film eza na Bella auto côté lobi ya ki lobe kota ki lokola 4e épisode na biso lelo 5e épisode au côté to yebi ngondeni poto les films ce qu'on yo mu total no film te force nos amis quand on kocha biso mala les na nini na TV te zomona loko ya te ko sala biso basambla on a tali film ngana te kendo ta no film pas belle vie apo ipa na biso voilà merci beaucoup Bianca Zangala linga qui vraiment to solo la nanu to beti solo film ka ndenge za la ka biso awa en tout cas pena biso ko to beta no ma solo film to booster no star na biso eza participer ma pour na bande ko bazolo bakie to sala ka promotion ya film te tant mutu nyonso o aza journaliste ya famille Libota avant banda émission na ye to banda na promotion ya film na biso pour na ko teka film na biso pour na ko teka star na biso yango wana to kenda na pour na soutenir PS Star na biso parce que na $100 na $20 na $200 to soutenir yete mais si to soutenir musalo ya zo sala yango wana ne eza soutien o eza important yango wana to sala ka ba journaliste nyoso balobela ka madame Belvie kandi yango wana makambo to sala ka to banda liboso na kolobela na no film vraiment eza participer mawabino o bozoloba ba biloko abongo elobino ngo Bianca lobi ke bokende na kuna bobandi kuna tombo silisi nde boye koto par là boko comprendre que to bandi film to bandara liboso na ko booster star na biso voilà merci vraiment et plus félicitations na ba acteur nyonso o ba jouer na kati ya My Brother félicitations surtout félicitations na papa Serge tala rôle wana azo jouer ya domestique tala rôle azo jouer on dirait papa Tito on dirait vie de loin ne bazouaka ne ebité papa Serge a mystique na loba nao papa Serge a joué Léo, on t'a pas chien, non, on t'a pas cité escroc. Papa mo boy, ya mukolo mais ya mwana mukesi koyo. Mukolo arata vie. Zoba, OK. Abetoro ablo spo baza diona mamilo. Tala belva mutu mususu. Vraiment. Tala dio oyo belva buka buki mamilo abuki pa Serge. Pa Serge ma yev masko ya escroc. Abi paye du peuple ça y tika na loba na wasko mamilo ayela banzemba kala iyo na ba mibale ba yema ba bina ya il faut comprendre que batana bana aranzoto voilà osomona tala skolo papa Serge ay domestique tani va kiti fuza kaputi mutu mususu ko kita pa Serge na niveau wana te Mosomona parce que Belleville atanga papa Serge bandenge nyonso atanga vraiment na patron atanga na kimona musala na ki escroc Belleville atanga yene makambo nyoto yango mona papa Serge na Bella ratate. Voilà, merci beaucoup papa Serge na Bella ratate Bianca Sanga to solola likamni ni susuna tendresse bowele la ranini. Voilà, ngai omoni na vie chacha oto ya koloba tu as relevé pour battre au cabisso que tu l'obité. Tu as relevé des choses vraies, ma solo. Mon vie est à mon corps. So ça libre aventure au coco taper ça ma belle. OK. Au commis pe na monde si je savais au regretter pe. Tendresse to eba kala. Na changa na bi tendresse na matanga ya papa Lutumba. Ba geste moi ça là bo o senti que eza mukolo na geste mo ako sala na mona ki ba geste mo ya mwa bien te quoi. OK na mekoto na muto za kine wana ngabi est-ce que mero andeni abina ngate na ebiye boy na bobo na boy na tala ka ba manière ne ba façon na ye wana ko comprendre que eza mutu ya deux fois ba geste ni soit salaka non ne to basi oui na ko ba chacha di o olati boduna kitoko soit asuta na sepe na ngwa kitoko soma ki ngo wapo soit na soma ko na bala soit na soma ko na magasin bo est logique nous sommes maintenant il y a na ko simba na tolo na ko sala ngote na chacha
nakosala ngo te jamais ata ndenge nini nakokóma na betension wana te nakokóma na baniveau wana te parce que d'abord na miso ya nzambe eza lokola tozocontredire nzambe oyo asala biso ntango naye kotanga ye boye namoniki aza moto abongo vraiment na se méfiaki ye kosala match moko boye belare ebetaka na apelco biso yaka na compte apelco belare eyaka wakuta ta solo kuta un jour ke nakoza peme na Poutine wana mpo nzeye papa Lutumba mpe nano akufi te je crois toye mpe match wana boye papa totali mpe match mpe betami tovandi nazaka na cousine na nga auta voyage aye tovandi tomela asomeli fa whisky wana mwana nanga mwana grande sœur nanga asomeli fa whisky tomela na kapela wana wana periode na ngai deya si namela su masanga te si je me trompe pas comment c'était à 2016-17 comme ça bilo mwa bongo kalako mba moko abilanga nini na présenter ndeko na ngai na epa mère epa Belleville nasenga mère oyo mwana na ngai ben va bien aza kitoko ota bina otilwana ota na biso basoli na bango bela après va na place biso vandi pemena ya pelco tovandi na mo katana sa banzote moningandi na vandaka boy vraiment bien ka depuis na mona yo vraiment petit na ngai mobali mutapesa mataka mwasi litoi mais mwasi ko motoli to avance malili na bana kamba solo lelo toza le 6 décembre nzamba lola atema so na kosele makambu mabeleza la pete pona nga na lobi na TV na bano seka na bisenga mais ya solo wana ayo molelanga ya bien na ngako fonga OK problème te merci ndo linganga ici na biso petoke na biso bango batikale toko bapesa kuta na ndeni alongwa kuna mwa mabeni ya makoma okima dans la salle vraiment fort que na koma pire petit na ye alongola kaka tension wana nazaki nango ka toujours na mutu na ye ngomso benga ngo non déjà bafingi ngai boy na boye et pas vivette mais parce qu'on a bossé que vivette masananga ya mukie ya ba 2 ans tokoli tokoba mama mikolo boye to swana te lingwala to bunda te nga la vanda na finga vêtement ba mvutima tendresse tendresse vivette afinginga il faut finga boye na bo foleka nga pe zoba que je suis na zoba na mi bengi ma zoba que je suis pour natala rétroviseur place banana bana mai na ngai te démarra vivette après quelques jours bon natala boy yake koluka vivette mayamba ke sa réconciliation na vivette mayamba c'est pardon nabi omo swandeni pa ye koleka boy aswani na mama Zidane makamba papa Seya envoûté papa Seya sali AVC ake kokosela mama Zidane makambo na papa koba ke bango nde mutu basali envoûtement po papa Seya asala AVC nzoka ye na kindoki na ye ake kobima na moninga ne mwasi na mbeto banola na papa Seya mama nzoka apre wana nzoka papa Seya Chibau nga na yoka ka Chibau eza pa mibali nzoka Chibau ya tendresse ebeti papa Seya ali papa Seya kuta kufa mais nzamba aza bolingo aleki na AVC tendresse Maline Ketie avanvoute nga lisusu na manke ma Zidane ngabi non wana seke nga na komo bima zoba atinda nga liboso na finga Vincent Toulouse obasolaka te boye na bonga wana yaya kutu ander no ya internet bagosu wana baza ba grand frère bamoni nga ya mukie voilà ozomona bayelali bayebi nga na bafaraja na ya mwana mukie sikoyo ozotinda nga na finga ya Vincent na boya asaki lokola mwana no compliqué nga ekomi na finga mama Zidane kutu koma ti tokoma ya niveau ke kolobisaka nga lisuta longoli nga makambo na oloba ngo bato ebele bayebi yango hérité kapuka bayebi makambo na oloba ozomona mère na nga mwana na poto na bosani kombo na ye sema ana poto
Mayebi makambo na oloba alongola nga na groupe na boy ko finga mama Zidane ngabi jamais wana komi ko utiliser nga nanu kutu na sali réconciliation na vivacité yo déjà ok osengi pardon pas vêtement po asenga vêtement ma pardon ok osengi vêtement ma pardon bo sali réconciliation bo bongisi à cause de vêtements ma makambu à cause de bogard de la presse makambu et pas vêtements ma vêtements makangisa bogard de la presse na commune na Bandal ah na yebi serango ozomona wana ujana de la presse na pesi mona ombote ujana mbote place ozana omi ozomona siko na vandi bona telinga bi non moi ça zambuma mabe comment yo mutu mobimba ozo lokola tindika chakala na soki ngai pe nazalaki sagité na moment na mapoki bo moto na ngai yaki ngabi jamais nakoleka na kosala nakeluka mama Zidane ngai mama Zidane tala mama Zidane makambo na loba tala mama Zidane mwana na nga kokota na buzuba mwana mwasi na te nga mukolo moko te na kosala oseya mabe makambo na ye moka yebi makambo eleka entre ye na oseya OK eleka nango pe te ko beba na tango na ke ko sala émission na papa Oseya na bibi Shumuswamba na ke sala émission na papa Oseya mbala moko ye asidiki ba propos ba vérité o papa Oseya atantaki pona ye kaza mwasi mabe muto ba kisi alingi ba ndako banganga to alingi ba quartier bona bo alobi ke nga na papa abi nga na komi fiti na ye à partir de l'ongane to komi ngwaku ki to komi kiaku kiangana eleki na ngwana pe sila na ngope ba ko beba na grâce mwamba abandi ko utiliser mona bato na makipede papa mukomsu grâce à pas na biso na 23h grâce à yo ero bonde nini o yaya lelo na moni matanga te omoni matanga te pona ona komola na matanga ngabi o meva na pas tendresse ote kuna na asute ngaboza susute muninga ye nazaki na choite na bise kota tolala koti pe tolali tongo etani natali position muninga na bien comprendre que déjà muninga à la place sous ya vanda te to vanda na grâce to ba no vanda ne bande les aki moi passe pour maman vraiment andi ma grâce ne ko bonde la maman ngabité maman azam bien bonne bandi ko ça l'effort na longa na no grâce à longa na vie wana grâce ya ko kimanga zongi c'est pas na ye la tunnel grâce à va madame va pesa bango mbongo ya garantie anda kwa mawa ba ya kapela ay ozonge pana ye wana papa ay ko filmer grâce ya babunaka na se mobile ne mobo ya pede soki ndi babunaka na mobile so nde nini grâce à ni filmer grâce à abwaki yango na internet mana nuki grâce à ba vini ni oyo zo sala grâce à ko sala émission mona yo nde ki matanga ya nani ya mama ya biso mindondo nde lo moko ay ko sa video ngana lembi ngana mwasi yemi ko nyoso aye kosala émission mususu na nango na téléphone aye kosala émission mususu na grâce ya azo ko appuyer mwana batu na makambo ya nini ya kipede tango bakomi na kapela papa esimbi te grâce à longwe tanga longwe kapela na chanaki na place ay ko luka sale fara luki nga ne kuta na baba to kuta na nzela la pesi adresse grâce à place on vanda sous ces ates ngabi grâce boza pa na bino pa na bino atala za na famille mbongo grâce ana o kanté lo ka terantelo nde mutu mazanga famille tazama na famille bien kuba to ko longwa na boye to komo vana grâce to komo vana mana grâce ndako moko to kendaka o makamba bevi to kendana na grâce o fiki ngosala miso to kendana na grâce to sisi automatique transport to emanda ko to koti to lali ana biso na ndeko na nga mama mobali ko nazaki grâce à leki nanga ale bandi ko sunga grâce na ba prière nzambe pa la raté to kutana ni Niclette Douma apesi ba bon séjourné na kata mikili apesi ya Didier Douma mbote place aza to kutana ni Niclette Douma abomel biso pe famille ala kisi biso baya Didier Douma ala kisi biso baya ya Yuyu Douma
toye kosala mpe na nini na famille toye kovanda ya yuyu ntango avandi bo ataladi te bana oyo baza bana malamu eloko esanga bango ka peut-être encadrement voilà tokomoke pa ya yuyu kovanda alembaki te na baconcert à chaque fois boye na boye nde lelo moni grâce à mamba komi frère grâce ya famille Duma osomona sikoyo moto abongo chacha na communauté na biso oluka nini tendresse mpo neti ngai na ye maboye ekure koleka te lelo na mobali na ye omoni na vie omoni eti papa ose azalaki na moto akisi te yango omoni aleka na AVC soki otala fa boye aza déjà moto ya makambo wana donc na mwasi ne basala vraiment meilleur couple omoni oyo ototywa na mai otokufa na azalaki na moto akisi te aza sikoyo na moto ya opesa te autokufa mobali atyole na mai te oui avancé na yo ozomona soki otala boye kotala fa na tendresse baeloko mona butu olobaka te kende bato balobaka o atya fa na kisi te fa imona moto bakisi soki bakuta na tendresse ebalani yaya yo jeune garçon ke surtout ke elongi etiaka 45 couche ya niovi yo moko soki aza na beauté naturelle boye oza komikama ne biso elongi eza lisi boye ozomimona ke namona ata basheri yo moto ozoloba na moto aza vert Shrek naoloba na yo moto aza vert cancer ekanga loboko boye odie moto balembola nzoka produit ekota trop motu bongo omona nani omona mpe biso asalaka te ya Carolat ya grande tane na biso général avant na lingwala moto asala mpe bisa Carolat wana ya na biso lingwala fa azolala moto abongo elongi eziki cancer ebeti gugu ekangi loboko mobimba me nayebi te siko fa alulela tendresse nini yo jeune garçon modèle wana okokoluka mwasa génération na yo te kolobango te ezalaki atyai na kisi te moyen de vivre ozomona lelo baza na esika te bar neo to ekotela bango bameli tembo soki eza na mwa kuzu bakotika balali nezaka etongo etana kaka bazwa place ya kosokola batambola na bilamba na saki nde mwana bazuma bosilama na ngai tendresse na fanga so bozoyoka te bozoya na koyaka kaka fa nayebisaki yo omoi tapage oyo ngosala na kauka nga na bianka zanga kauka yanga sui ne nabotami na lingwala naye kauka na age ya 6 ans naye kauka na 90 navandi na kauka ti 2001 nazongi lingwala 2001 naye kauka so na 2010 ti lelo nana na kauka boye bokoka te fa okoka te omonaka ndenge olinga omeka omonaka bato omonaka daya bato emo osantaki pesa héritier babengaki na héritier nani héritier nani te nani merci parce que bozalaki na tournage na ye place bana tourner pa mama leki na bango en tout cas pesa merci fon ngoyo ka soni tandasa nga lando na ACJ kosala maseki te mais likambo ya kokamwa nayebi ke bitumba ya bana basi bana mibali bakotaka te likambo ezaki mobali na ya yeti na porte na bino yo koluko tina lopango aswana na dipine matanga mama shako ya kokobunda ta kimia kebenga faka nte pe dipine Perez dipine binga mamu na lobi nga mamu ta biso za mobali atembe simbanga nga mamu na fingi ye mutabakisi akenda ko mema elamba 7e bagarre na ndako anganga kanga 7e bagarre na ndako anganga keba na nga tendresse na yebisaka odobi keba nga te na tika yo otika na défaut 7e bagarre koma osambela nga te na tindo memela ma 7e bagarre lelo koma na rage ya 7e bagarre kofinga nga te na tindo ta silama na nga tendresse na oloba na yo silama na nga ozomona ngai yaza na posa na l'accès place grâce à Vanda grâce à Vanda bitumba makambo nyonso
na pesa ye kaka donc ngana to na problème te problème ezaka na pesa référence à grâce na pesa maka place grâce mama comme vanda grâce mama comme vanda na rigini mabe ngamba lemba rigini rigini awa vanda na salongo grâce mama comme vanda na salongo vanda na famille du coordinateur fona zaka men po bomba tambola na ba code de ceux qui aolandela na machine ndenge ozobeta na mutu kashe ozobeta azolandela. Voilà bien kazanga côté kuna pe tomoni Zuma alobi toro yo aye mabe alobi ye toro pena ye mabe asali film na ye azab film ezana mais film wana je ne sais pas na mona ki analyse moi sala ki wana na chaîne na ye abike awa ngape mutu na pesa rabino ba matière na tiki na nga na komo kosala film bokozwa susu matière wapi ye Zuma za na nino bato walanda Zuma si Zuma ye mona pantalon malonga za na ngote kale so ta kitoko Zuma na ngote c'est la propre za na ngote bien kana caleçon si to kolanda matière ni na Zuma muta propre mona na so taleka bo muta mona Zuma so ba masebe ezokoma tika bato bafanda Zuma matière ni Zuma za na nga ko pesa bato le mona Zuma eboluba te Zuma siko pe biso matière ndeti matière nini to film nini Zuma ko sala pe talami yebisa nga film nini ma Zuma ko koma film kitoko pe bete talami exacte ozomona bazuma ba batu mo bata ba distraction ozomona bo silisa na makambo Karine Mokonza ekoloba bozokoka nanu kutu Karine Mokonza Karine Mokonza yaki so pour la deuxième fois mais ba réserve le bique Karine Mokonza akosi ba yeba bela te ba yeba madame Belleville Kandite akosi na ye kaka madame Belleville Kandite tindela na ye mbongo te wana no sezaka matalana ba rési fumbo etika na défaut et sur la munoko fumbwa non loba non ba raison moni vérité chacha to ba likambo ba likamba solo au moins ba propos Karine Mokonza ayaki kotalisa na moto so ezaki ke Karine Mokonza ba propos na tenir madame Belleville obi na ngena loba na minute oyo bémission ngeko salama bange ba baka mama madame Belleville ekulu mais madame Belleville innocente que au hasard atika bitumaneka toujours na maboko ya Nzambe voilà ozomona yango moni batu nyonso to ba kokobomba ba vérité ba bolama ya Belleville te ba na ngona TV pardon mama otinda Karine Mokonza asenga sila nani na mboko bobisanga sila nani ba osenge pardon tant que qui tosenga Nzambe alola pardon tosenga président de la République pardon tosenga so sila elle est qui dans ce pays-ci là asanani asala nini innovation ici là na mboko voilà botiko saka na bato ko Karine Mokonza fingete to bino ozolinga bo traiter Karine bo finga Karine yebo pa bina nga yaya atika munoko na ndako te biaka et surtout pas na ba chinois yaya abilanga tellement lobi abibiaka ba chinois mo boye na ba chinoise ba benga besanga ke mama toza ba bakuka abila ba maboma voilà Karine senga pardon afingi sila nini afingi mama sila to tata sila to fingi sila makolo soso to bisila makolo ni bumukodo non pour peut-être muso moni ke to mona ki ebije ko senga sila pardon pas fingi sila makolo soso ko yebisa ngai Karine Mokonza senga sila pardon pona nini abisila misu minene afingi pe makomiki asila te alobi ne pe likambo pe mabete pona sila likama makomiki oyo yango alataki kilasi po bomona yanga pe na makomiki je ngape na likomiki ngape na likomiki bwana suka na likomiki yango eza mokie ozomona sikoyo soki tolobi eloko mo boluka ya bongo eza kofinga moto te shasha nga bato kama bafinga tai mabe bafingi nga te barapele nga ke na tai mabe na oyokela ngo susi poani voilà Nzambe mutayebaki nga puka fona azali ko munene na se moke
ozomona rien n'empêche qu'il y en a qui pharmacie na kubula ozomona mbongo na nga kaka et mbongo na nga pe ka muteti na ke chirurgie ko sa chirurgie mbongo na nga kaka sko na tawa na te nzamba yebi le pourquoi sala munene mukie ozomona bafinga ke eti to rappela ka ete mais bijou na nga ndem ta rappela ke asa libu mukodo ta imabe makolo soso ozomona bafinga ete sikuba biso Karine Mokonzi akosenga ye pardon pona na biti nini. Voilà, merci beaucoup. C'est ici qu'on va prendre fin de notre tranche aujourd'hui, mesdames et messieurs. Et reste de savoir que vous étiez très nombreux de nous suivre partout dans le monde entier à travers notre émission. Votre émission, voilà. Merci beaucoup à Exomike Binasima. Il y a caméra, bien quand comme déjà dans cette émission, monsieur Lolo, Bandeko Balandiba, mais va retenir ni. Bah tu vas retenir boy. Madame Belva spéciale. Poutine de l'écriture, notre salle Fierita Congo, Belvi Kandi, Tochena Mabondele, Tolanda, Baba Resite, Bazuma, Te Bayagola, Te Bazabe Sensé. Pardon, Bino Bolinga, Karine Mokonzi, Senga. Bobo, merci de l'attention. Donc, Karine Roya, pour déjà, attendre ici, Bino, hein, avec ce boyer lié au bâtiment, Bino Boya, qu'on piqué. Atiki munorote et puis boyebi azaba charge la Chine Karine Mokonzi na beda que je suis Karine Mokonzi na ko soutenir Tibotika oza chinoise lokolanga nga kutu na chinoise te pour ngai na ndeko na ye ozomona na défendre nanu likama mabele motolu ekundama na lingwala kabamba 226 voilà ozomona ekundama kuna ndeke mona lingwala na kote la ye nga sala rassemblante ngai babo omoni nga bitumba bakari ti baso na vet mayamba baso na Yvette Kalombo na yate na kota te na sa pe na temps kote la muté parce que famille nanga ozomona aussi longtemps na yebi ke bango baba ndeko nanga to bebana te Vivette bayamba soko osala ta bano kopota na gel yaki soko asali direct na ye anobela nga bien ka pomaka mbele gel sho afinga Vivette bayamba lokuta omona abela nga mana bango nyonso mama ta balobi boya bamba lokuta bokende luka bien kazanga bahebi le pourquoi parce que to yebani ya ba 0 mois ya konguluma ozomona makambo tu bayela bango na TV ya lokuta mukolo kozala bo comprendre que ba lingwala ba toujours ba lingwala tout cas bambosa nge belé na mauvais propre Jean-Paul Kapinga motema maman Nasi mauvais propre Tito da Costa merci beaucoup à Jana Banaka motema Rodrigue Bangala na Italie merci beaucoup na Patricia Branco à Exo Mikel Aleli Patricia Branco amachanga na silencieux Exo Patricia Tanga na silencieux na comprendre te Patricia Branco na na TV ndeko na ngai tobota mimana ka bamba wana na ye tokola ensemble le nzamba sala ngola kenda poto to banoso la bien na comprendre te atanga na silencieux vraiment et merci beaucoup na Jenny Lema Aquarium Kilo Congo babi Jenny Lema force tranquille merci beaucoup na Sarah Lema babi vraiment massa na tu ya basket bino tout moi ya dinga bino mingi bao basa na Kinshasa na Poto na Afrique partout dans le monde na dinga bino vraiment mingi. Merci na Exode Mike Bazaki derrière la caméra merci na Moko Chacha vraiment. Voilà, merci beaucoup à toi aussi Bianca Zanga pour la disponibilité. Merci beaucoup à tout le monde, maman et à famille Libota, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi aussi Exode Mike Binasima ya caméra et pourquoi pas à mon vieux Serge Vita, les bijoutiers, le DG Fabi Metal, DG Yannick Bolunza, le bito Rosalana vraiment et ça là. Kitoko makasi bayo katunga nzala bato sate bango ba nani. Voilà, restez toujours branchés, serrez cimentés, collez scotchés sur notre chaîne GI Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir.